Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino Joyeux Noël pe ba meilleur ve na balandi ya magazine Kinshasa na biso ezole bate ko informer bino pe ko la kisabino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa. Le vendredi 25 décembre 2020 à RDC Mobimba, to célèbre la fête ya Noël, constat ya magazine KNB na quelques parcelles ya Bumbu, Noël les ole kandenge nini, reportage ya Hervé Zaka. Rédaction ya KNB na cadre ya fête ya Noël to kitaki na funa précisément na commune ya Bumbu. Pona kosala constat na quelques mapangu ndenge nini bazo fête na bango ya Noël. Tomona kiba maman bazolamba basoso pe biloko ya ndenge na ndenge malgré malade na bampiaka oyo eza na mboka kasi ba maman ba débrouiller pona koluka mwa eloko ya kolia pona kosepelisa mabota na bango boyoka ndenge ba maman balobi. Bon, Noël ezoleka bien malgré tout makambo ezoko se passer na mboka. Ah, ba couvre-feu oyo ba codive donc pas sikaka. Pour avoir l'année passée, au sentiment, au CPLA, maroute l'eau est dans l'autre mais quand même ambiance c'est ça. Ma mère vient dans la personne dans la famille dans Ango Mamobimba, la personne à BG Bidou, la personne à Rosely. Donc bateau nion sera ba yebinga kara ba mi na ngane sur Facebook na personne ma meilleure vie vraiment. Hervé Zaka. Donc ma meilleure vie vraiment belé na linga équipe ya KMB Mobimba bango nyonso vraiment na linga bango Mobimba fête lelo ezali neti toko loba eza anniversaire na biso ba catholique mbotama ya Yesu abotami na mitema kosa abotama kasi ne abotami siko na mitema donc to bongwa na to tika mabe yango wana eleko ya lelo ezali ndenge wana bona ne lokola nzamba komisi biso to sepeli po babona ne soto leto babona ne kala donc to se en rapa nzambe kaka lokola bateli biso to sengi merci po nzambe ne mutasali nyonso po to koma ezoleka bien na oya pesi biso ekoki ba meilleur ve na ngai na pesi na famille Mobimba Tournoirie famille Nseka, famille Lutumba, basemeke langa na babokilo na ngai. Na pesi meilleur ve, panoko na ngai mayemba, Nzeza Gabriel, na Yamar, na Mimoza, Libota Mobimba, na pesi bango meilleur ve. Na pesi meilleur ve, na ya Willy, ya Régine, ya José, ya Alain, semeki Marie, bango nyonso, ya Godé, na Matete. Na pesi meilleur ve na libota wana nyonso na pesi meilleur ve na mama Benadette na Mongafula na pesi meilleur ve pa ma Monique na pesi meilleur ve na Suzy na mobali na ye na pesi meilleur ve na mankansa na ngai donc bango nyonso na pesi meilleur ve lokola nzamba bombi biso to komi na mokolo ya lelo nzamba azwa lokumu yango to pesi meilleur ve na famille Mobimba Tournoirie na o bazali banda na o to zalewa nzambe lokola bateli biso merci Seigneur Jésus Christ. Noël lelo ezoleka to komisi na nzambe ndenga komisi biso ti to komi lelo le 25 décembre to komisa ye mais to lobi ki atakutu nzali ezali bapasi ezali mais to komisa ka nzambe Noël yango yo eleki na ona kimia oye moko ezate na kati ya mabota kimia ezali soki tozwi ya kolia tozwi tolie soki tozwi te tovandi ezali tokende kodéranger bapapa o pesi ngai te boye boluka batrubi banini te tokomisaka nzambe ndenge akomisi biso na Noël oyo tosepela kaka nzambe aza monene napesi bameilleur ve na ngai na ya na ngai azaka na kitambo me kifi napesi na ya bana na ngai Banadege napesi bana na ngai ba Josar ba Kim na Boma ba Merveille na Kingasani ba Niki na Ngaba ba na ngano famille Mobimba napesi ba Merveille papa Noël otika Noël ele kandenga na yebela kianguti biso zaki Noël wane pa biso nde na okata soso boy feza nef
ponda madesi koloba te musaka mbisa mai liboke me oyo nga na osala bano donc elekaka l'essentiel tokomi ba meilleur ve na ngai na opesa na famille bola nyonso ya basi ya mibali na bao baza musika na sote bao ba meilleur ve na mwana nga liboso Zelda Bolifo aza lemba jemima pongo na njili ni nonuria mulanda na bosente mobali na ngai Jacques Liwala te ba meilleur ve na ngai na bato nyonso kana yebi Noël alelo eza nango feta bana mais namoni ça va quand même ça va po bana bazwi déjà eloko olia bazwi eloko omela tosepende nzamba komisi biso pe mokolo lelo abomba biso lisusu ti le 1er janvier ya wana tosepeli ba meilleur ve na ngana babona ni na ngana pesi liboso na maître Zak à double poumon na pesi ba meilleur ve na ngai na mama na nga Kapinga na pesi meilleur ve na famille na nga mobimba famille Katanga na pesi Tantine Katanga na pesi Tete Katanga Omba Katanga Chako Katanga John Katanga nga mo PMG Katanga libota na nga mobimba na pesi Interdite Juna Marina Arsène Brian Isa Lofo na pesi Merve na libota mobimba boyoki ndenge population à lobby kasi tozopesa kaka nzambe merci ndenge ya komisi biso dans quelques jours poto kota ane ya sika malgré ba malade na bampiaka oyo eza na mboka population à lobby que fait ezoleka kitoko Kinshasa eleki partout couple présidentiel ba présenter ba congolais nyonso ba meilleur ve na bango pona ane ya sika oyo tozokota bolanda. Très chers compatriotes, c'est Noël. Oui, c'est Noël. Et dans quelques jours, par la grâce de Dieu, nous entrerons dans la nouvelle année. 2020 n'a pas été facile. Une année perturbée par une crise sanitaire d'une ampleur que nous avons rarement vue et qui a emporté plusieurs des nôtres. Une année où nous avons tous fait preuve de combativité. Business, pour le développement personnel, pour s'abonner gratuitement à la chaîne YouTube Jimmy Mokenzele Coach. Bien développer les idées, c'est quoi? Nous avons besoin à ce que quand tu as une idée originale ou quand tu as une idée que tu estimes porteuse, que cette idée-là soit réellement bien développée. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le problème, c'est que tu vivaka. Batebele, azaki na idée moko malamu, ayebi ko chango en place te. Ayebi ko implémenter ngote. Ayebi ko chango mbala mona ba action te. Quelque temps après, amona mutu moko boyo azali na rapidité d'implémentation à mettre en sur pied aussi mi mutu mbala mona lobi. Oh, mais idée on ngam nazalaki nango. Effectivement, attitude, il y a des grands entrepreneurs, topé, il y a batu oyo, basalaka business pour gagner, basalaka na rapidité, il y a ko tcha en place ba idée. Or, pour tcha en place ba idée, ils ont des éléments oyo, il faut au kokisa, au tala, au sangisa. Ce sont ces éléments-là, 5 éléments ana, ndeto ko tala lelo, comment est-ce que au koko sangisa yango pour au tcha en place idée moko topé au développer idée na yo ezana no brut idée na yo ezana no original au développer yango au tchango na mokili et comment peso forme tout ça dans l'objectif de réussir de faire mieux que les autres et de gagner dans le business. C'était Jimmy Mukendi, le coach, votre frère, juste pour vous booster et vous motiver. À plus. Lelo magazine KNB to beteli bino lisolo ya sapin. Sapin eza nini? Pe uta wapi? 4 3 2 1 0. Grand, beau, PVR, sapin de Noël, ezalaka considéré lokola moko ya ba majestueux symbole incontournable na temps ya ba fête. Kasi euta wapi nzete oyo? Yoka lisolo. Entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, bazalaki ko beta déjà lisolo ya nzete moko banai ko benga épicéa, arbre ya enfantement. Donc nzete ya mabota. Ezalaka jour ya le 24 décembre. Poete bazalaki considéré mokolo yango lokola renaissance ya soleil.
ba Celte ba adoptaki calendrier oyo ezalaki basé sur ba cycle linéaire. À chaque mois linéaire ezalaka associé na nzete moko épicéa. Pe eyaki kokoma mokolo le 24 décembre. Pona rite païen moko oyo bazalaka ko fêter ba fête ya soleil na hiver. Bayaki koloba ke arbre oyo ezalaki ko symboliser vie. Pe ezalaka décoré na ba fruits pe ba fleurs na ba bleu. Kasi na 354 église ayaki ko instituer yepé célébration na ya naissance ya Christ le 25 décembre pour na ko rivaliser na fête ya ba païen wana. Célébration ya Noël e bana ko se résumer kaka na messe moko ya nativité. Kasi baye ko beta lisolo moko ya moine moko évangélisateur allemand na fin ya 17e siècle comme on ezaki Saint Boniface abotamaka na 680 alingaki ko convaincre ba druide germain ke na ba environ ya Geismar banzete oyo bazali ko benga chêne ezalaki ba arbre sacré te. Na yango asalaki nini? Alobi bakatela ye nzete moko oyo bazali ko benga ba chêne. Nzete oyo tangu ekweyaki ekrazaki nyonso na nzela na yango à l'exception ya jeune sapin moko. À partir na yango nde légende oyo oyaki kosala œuvre nango pe lisolo ezali kobetama ke Saint Boniface ayaki kokalifier likambo oyo ke ezali miracle pe ayaki kodéclarer ngo kutu tina prédication na ye pe alobaki désormais tokobanda kobenga nzete oyo arbre de l'enfant Jésus. Depuis wana na Allemagne bakomaki kolona banzete oyo pona ko célébrer naissance ya Christ. Na 11e siècle babandaki ko décorer déjà banzete oyo babandaki ko garnir yango na ba pomme rouge pe bazalaki kolobake bazosala référence na arbre ya paradis. Après na Allemagne que coutume oyo ekomaki habitude pe ezwaki penza véritablement naissance na yango. Vers 1520 babandaki ko décorer banzete na ba bonbon pe ba pomme même na ba petit gâteau pe babandaki ko tia na tango wana étoile moko likolo nango pona kotalisa bato étoile ya Bethléem. Lisusu na 16e siècle Martin Luther prêtre allemand moko akabelaka bana na ya église nzete oyo ya sapin na Noël po ete bakanisa bolamu ya Nzambe. Na 17e siècle lisolo ya sapin ekomi kopanzana. Na 1738 sapin de Noël ya liboso ezalaki installé na château de Versailles na initiative ya mwasi ya Louis XV, roi ya France. Un siècle plus tard, na 1837, ezalaki na Tuileries nde batiaki sapin lisusu grâce na duchesse Orléans oyo azalaki d'origine allemande. Kasi vers 1871, ba immigré allemande oyo bautaki na Alsace-Lorraine batikaki province na bango allemande pe bayaki kovanda na France pe bakotisaka coutume ya sapin na mboka mobimba ya France. Au même moment tradition wana ekotaki pe na Grande-Bretagne pe malembe na États-Unis pe Canada ndenge epanzana mokili mobimba ti lelo. Donc tokoloba ke sapin ezali ko symboliser vie, ezali ko symboliser renaissance pour na ba chrétien. Bonne fête de Noël na ba chrétien nyonso. Betesco na souci à kosunga toujours population a tieli bino na marché 3 produits à qualité supérieure flocon café na tenoki. Beltesco musungi ya mboka frappe encore kaka ndenge amesana kosalela bino ba produits ya qualité supérieure. Bientôt bozozwa 3 produits oyo na kombo ya Noki, c'est-à-dire mbangu rapide oyo peto loranki kongo swalou tunanga nini yango ndeko 3 en 1 flocon oyo ezali déjà na miliki pe sucre. Donc yo okotia kaka mai ya moto au mélanger pe au lieu ezana goût ya danger ezana minéraux, protéines, calcium pe fibres alimentaires. Okanisi etili te lisusu 3 en 1 ya café yepe aza déjà na café sucre pe crème saumon ya suka Tenoki 3 en 1 oyo tobengaka na Kinshasa awa ti yepe lisusu ndenge moko déjà aza na te sucre pe crème. Okosala yango ndenge nini? Zwa explication. O déverser yango na tasse na yo
café P, sachet nabiso oyo za sachet il y a 20 grammes. Au déverser en OP, na kati ya tasse na yo. Noki flocon pesa noki flocon 3 en 1. Na 3 en 1 on dozo ba 3 en 1 ezanini. Na kati ya sachet oyo ya 90 grammes, toza na flocon, toza na miliki, pe toza na sukali. Donc yo musala na yo ko sala juste ya kotanga notice na yo eza na kati wana, olobike il faut qu'on mélanger sachet oyo babilo nyonso eza na kati ya sachet oyo na mai oyo eza kotoka ya 150 ml. Et puis obandi ko bouger mélange na yo wana pendant au moins 3 minutes. Ti mélange nyonso ekokoma makasi et puis olie yango. Motuna etunamaki na population mpona koyeba importance ya sapin pe ba décoration oyo batiaka na ba fête. Reportage ya Peggy Lunga. Tomonaka chaque fin de l'année baparents mingi basombaka basapin bajeu de lumière na biloko ya ndenge na ndenge mpona kodekore na wendaku. Bamisusu mpe soki makoki ezali bapréféraka na bango kochange emplacement ya ndaku, c'est-à-dire biloko ya sika bakiti mpe biloko misusu. Na yango tokitaki na terrain mpona kotuna importance ya sapin mpe biloko oyo badekoraka na wendaku ezalaka nini. Importance nango eza kende tozo kotambula sika, il faut changer image nano ya ndaku, eza nano esengo moko boye ya année oyo uti kotika 2020 tozo kota 2021 ebele ya baninga bakufi bazuma kama ya ndenge na ndenge, metango zo mona libota na yo eza nano bien, boza bonne santé yo na bana na mobali bokotimbula sika ndesa ke sengo wana osami mwa biloko sika mwana mwa blamba sika obongisi ndaku na yo soko za makoki osomi bakiti ya sika opakoli peinture o changer ba rideau image ya sika tozo kota na 2021 donc mbula sika makambu ya sika so na makaratere no ya mabe etikali na mbula ya kala poto kotito bandi makambu mususu donc changement faut ça na makambu nyonso yango mwana toaka na zando tosumi sapin toso ba jet de lumière de décorer ndaku obongisi bien et puis image moko kitoko mona na kaka esengo yango to sala ka bongo bilonso zaka sika sika yango mona ba mama zoka tumbe na bona ne muto zo tambola ka po bilonso zaka sika sika to zaka na temps. Na pesi meilleur vin na leki na ngai na DG Kapinga, na pesi ma meilleur vin na ngai na grande sœur na ngai Lusamba, na pesi meilleur vin na ngai na bana na ngai nyonso na mbali na ngai Eric Mbaruku, famille Mbaruku mobimba na pesi wa meilleur vin belé. Pona nga na chaka sapin pona esengo ya nouvelle année nde na changa nga ba sapin na chanjaka ndako na dekoraka ndako na nga pona esengo wana yango wana tozwaka makambo ya kala etikalaka sikoyo todekoraka ndako pona ane ya sika. Importance ya sapin tomona tokoti ane ya sika elakisa deja esengo tant tomona so totie peinture na ndako deja mutu aza esengo yango mpe sapin elakisaka ke tokoti ane ya sika. Donc faut te décorer ndaku na ba sapin yango mona to changer mo ba couleur mo ndaku to tie mo ba jet de lumière to tia ba couleur ba jet de lumière ba sapin biloko ala nyonso tout ba rideau ko changer donc pour ça ndako po changer so pe moyen zo changer pe na ba kiti nyonso tout ya sika po to koti na sika nzamba bateli to koti na sika bon to koti na biloko bon yaka possibilité mutu na mutu nde ezali mais faut to koti na biloko ya sika po nyonso to ya sika. Nous sommes tous dans ndako échanger donc on peut pas si que côté na ndako to za 2020 to comme na 2021 donc on peut pas si que côté na ndako donc ça peut ça la kitoko na ndako motiva bana mo bana pe baza na esengo ya nyonso bazo simba ngo bazo mo akala kwa makamo ya sika donc on peut mo si que côté na ndako ça la kitoko pona bana na biso mo mikope se pesa biso. Bon importance na oza e bongisi ndako nanu ya liboso to muto akota boye ndako mo batie couleur moko boya bien donc e bongisi ndako. Importance na mama pourtant ozoyamba mpazo mona pe quand même ndaku eza propre tokozi na année mususu donc to changer ça peut to tiaki liboso to changer ce que to tie mususu ya sika po to kote na on a nouvelle année bonki ndenge ba mama balobi mais to simba pe to baki sapin to décoration oyo batiaka na période ya fin de l'année elingaka kaka kolakisa esengo pe kokota ane ya sika na biloko ya sika yango bapréféraka kosomba biloko ya sika pe kodekore ndako na période ya bafete. Kinshasa eleki partout. Coordonnateur ya magazine KNB Jimmy Mukendi Chimanga apesaki ba travailleurs na ye quelque chose na cadre ya kofete pour la fête ya fin de l'année.
magazine. Na cadre ya ba fête ya Noël pe ya Nouvel An, coordonnateur ya magazine KNB Jimmy Mukendi Chimanga a pesaki pe na ba collaborateur na ye na nzela ya superviseur na yango Nathan Siata quelque chose na ba travailleur nyonso ya KNB saki ya loso pe carton ya poulet na tina ete ba célébrer na ba famille na bango ba fête ya nativité na ya Nouvel An après une année ya musala 7 jours sur 7 oyo basalaka pona ko informer ba Congolais à travers magazine Kinshasa na biso. Na combo ya coordonnateur ya magazine KNB Jimmy Mukendi, on va remettre bango quelque chose pour et puis pour permettre na bango ba fêter fête ya Noël na Nouvel An. Na combo na bango nyonso topesi merci. On a profité pe na même occasion pour présenter ma meilleure vœu na famille ya Jimmy Mukendi Mobimba, sa femme, ses enfants, na ba travailleurs nyonso. Oui, bazali sous supervision nangai Benet Kongolo, Graciana Ndaka, Dorsiana Nzeba, Peggy Lunga, Miti Mafuta, et puis na Hervé Zaka. Je crois qu'on a présenté Binonio surtout, ma meilleure vœu, de penser que l'année prochaine, maintenant Moto a performé, Moussala a excellé pour que KNB Kende Liboso et puis tout le monde a se retrouvé dans la carrière professionnelle. Donc bonne fête, n'a pas tout, n'a pas téléspectateurs, n'a biso nion sur le magazine KNB, où il va rattraper édition mon côté, depuis Banda Tilelo, 5 ans après, ma meilleure vœu n'a bino, il va continuer au Landa biso, seul magazine où il tika en Mboka où il peut se ramener ma vraie information, il y a vie à la Congolais et il y a l'actualité du jour, pour continuer au Landa biso, pour continuer pour ça, nous salameng et le Mobali. Puis attends pour monter trop décevoir. Donc bonne fête na batunyo so batala la KNB. Merci beaucoup. Ba journaliste ya KNB ba remercier qui employeur na bango na koloba boy. Merci na coordonnateur na biso ya KNB Jimmy Mukendi. Merci. Na ndengo kanisi biso na fin de l'année oyo. Mingi bazui yango te. Biso tozui yango na KNB. Nzambe apambola yo. Abaksela ya mingi. Na bisaki ya loso. Dans un carton soso, nous avons bâti ya mingi, KNB Kende Liboso, nous avons Jimmy Kende les coachs, rien à dire, merci, meilleur venayo, nous avons meilleur vena KNB Mobimba, Nathan Siata, Hervé Zaka, Zaka, double poumon, Azawana, Peggy Ilungaye, Monko Bozarane, papa social. Merci, maman Vicky Louvitou, maman Abota Peggy Ilunga. Meilleur Venayo, merci à Mireille Bafodinsoni, on thème à Peggy Lunga, Nzamba Monayo, meilleur Venayo, merci Toussaint Kazadi, Nayo vraiment meilleur Venayo, Yamouana et Comélion à Palais, l'aîné de la famille, merci à Judith Songa, meilleur Vena Bonnet Congolo, meilleur Vena Baza vraiment belé, Baza est vraiment belé, merci à l'idée à Manga Isha Imenge, Yibouba. Na bosanité toza toujours petit na Peggy Lunga combattant ye yo azali tala kaka vignon so ngoyo mbokelenge petit na mai Corino Kalombo à partir de Lubumbashi ozolanda meilleur venayo merci na jusqu'à Kalombo na roba c'est tout rien à dire merci na maman qui est Nzamba Monayo merci na coordonnateur na Jimmy Mukendi Manga na union sociale pour na fête oyo et merci na maman na ngai Bichilolo à Kasongo Monique, papa Nanga, Zaka Kumbi Baudouin, petit frère Nanga Gauthier Mascotte et sœur Nanga Kana Secret. Patience, bonne fête à tous. Merci à coordonnateur et magazine pour ça na biso. Jimmy Mukendi o asali que non pour les loto fêter bien na famille na biso. Merci beaucoup pour na cadeau à biso ya Noël. Na bosanité pour souhaiter famille na Mobimba ba joyeux Noël, maman Nelly Chibema joyeux na yo, papa Jano Ndaka joyeux Noël, Emandaka, Exaucé Ndaka, Meshaki Ndaka, Elehod Ndaka, Planedi Ndaka, Keila Ndaka, Ketana Onia, na bosanité Nathalie Kabe à place Ozali ba joyeux Noël na yo, bonne fête à tous. Merci na coordonnateur na biso Jimmy Mukendi. Ndenge a pensé ko salisa biso na fête ya fin de l'année oyo. Asongi biso ba travailler na ye na mwasa ki loso, soso pour to fêter bien la fin de l'année. Na profiter la même occasion pour la souhaiter ba joyeux Noël, la bonne fête na famille na ngani so famille Chipela, Jean-Pierre Chipela, Mbombo Chipela, Julie Chipela, Stalon Chipela, Stéphanie Chipela, Fanny Chipela, Nestali Chipela, Rebecca Chipela, Rachel Chipela, ba bonne fête na.
napesi merci na coordonnateur na ngai ya KNP Jimmy Mukendi mpona koconseil ndenge aconseil mpona biso akanisi biso mpo tofete bien bafete ya Noël na ya bonane napesi yo merci mingi mpona geste oyo osali na profite mpe na même occasion mpona souhaite bameilleur ve na ngai na famille na ngai mobimba famille Congo napesi biso bameilleur ve mama na ngai bambi mwela Marie napesi yo bameilleur ve na yo Joël Noël na famille na ngai nyonso Stéphano Bibière Adolphine Kongolo Bruno Mwela Kongolo Dorcas Kongolo Maria Bibière Merci Congolo, Christy V, Bibière, Bino Nyoso, gros bisous na Bino. Bonne fête à tous, ma copine Nanga Nyoso, bonne fête et bonne année. Boende Zalaka, KNB et qu'on continue à servir Bino, vraie information tous les jours. P. Ensemble, na coordonnateur Nango, Jimmy Mukendi, Chimanga et souhaiter Bino Nyoso, joyeux Noël, et bonne fête et nouvel an. Kinshasa, elle est qui vraiment partout. bozalaki ebele ya kolanda magazine Kinshasa na biso soki bosepelaki na édition ya moko na lelo tika topesa merci l'équipe rédactionnelle na biso mobimba ya KNB Hervé Zaka double pour moi azalaki na sima ya caméra Nathan Siata na réalisation puis la coordination ya Jimmy Mukendi kaka ndenge toyebisaka bino botikala toujours scotché pe branché na chaîne du Kinshasa na biso Kinshasa et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.